Bote bandeko batali ya radio télévision Kimbangiste bisika biso bino bozwami. E yamba ya papa Simoni Kimbangu molongo mobimba. Bazali ko sepela bongo na mibu tuku sambo na mibale uto papa Simoni Kimbangu aibaki bongo kotika biso tope kokufa kuna na Lubumbashi na etuka ya Katanga. Nzoka nde na mokolo mona mwa omia jomi na mibale ya sanza ya jomi mobu mwa koto kamba libwa tukumitano na yoko o eleko ye azali kokata motema awa na mboka nkamba solo papa Simoni Kimbangu kianga nipe azali kobotama elinko lobete alongwe na etuka ya Katanga ayiko botama na kambete azongi lisusu molongo mobimba bazali bongo na fete eyamba ya papa Simoni Kimbangu pona kokumisa mokolo mango batata na bamama bandeko balandi ya radio télévision Kimbangiste papa Diangenda asipe ayebisaka biso ete solo papa Simoni Kimbangu akoyebaka kozongaka lisusu na mokolo mwa le 12 octobre 1951 yeme ipenza alobi yango bayoyo bazali na bosusu di bakosusulaka kasi bayoyo baboyaka kososola solo bazali na kokoso kasi nabino nabiso tokoyeba bongo na kolanda papa Diangenda lolenge kani alobelaka likambo yango pe a confirmer biso siki penda kobeta setete papa Simoni Kimbangu akozongaka lisusu le 12 octobre 1951 nakoloba yango ngai moko te nde tokobenga papa Diangenda ayeba bongo na kolimbolela biso puete tozwa bongo bosusu bolanda binomei mayoyo papa Diangenda ayeba kibongo na koyebisa biso Papa Simo wasamuna sikavutuke ngwe Papa Simo Papa Simon, le 4 octobre 1921, Mokolo Yobaluba Kete Bakuche Yena Kuluzu. Sikasikawa, le 4 octobre 1951, Moula Boni Legaki. Hein? Vraiment, Zambie a Kosakate. Si man a 30 ans, Kolo Yezu alubi ba silence nanga ici le nabandi musala. Papa Simoni Kimbangu si ma 30 ans alubi ngana ke ko banda musala nanga tangu nanga ikuki. Le 12 octobre tango ba okete Kimbangu akufi na 15h. Bake kusala ye opération batsala nano autopsie ba funguli poitrine mobimba batala mosofo ezalité poumon ezalité cœur ya papa ezalité et foie ezalité bakandi noki eti kamuni no eka tibile kongo bikenda ki wapi tata si mawasamona sikavutuke ngwe Bele na mokoloyo le 12 octobre 1951 Papa Simoni Kimbangu si ma 30 ans alubi ngana ke ko banda musala nanga tangu nanga ikuki na le 12 octobre 1951 bamundele balubaki nanga itende papa ndo ya kufi mena kamui mokolo wana soko eloko nini wana yele kingai na ibite pamba te mikolo mikemo lekaki papa lubi soko okidi kambu kubanga na yote baninga nzambe azali nzambe mutu azali mokolo tata kufi kuna na Lubumbashi na pokwa na kaina gar me mopepe moko ekamata kingai wana nazalaki na velo mopepe wana ebwaki ngai na mabele na moni mutu moko ayoko kamatanga na velo atoni ozali ko kanda wapi ngana lobi na kei awa na gar akamata velo na ngai na kumi wana train na moni yo kutuna sangona tata na yo oya kutuna kanga disusu boye nani wana kubanga na yote soko okisango kubanga na yote mokolo ya le 12 octobre papa tika kinjutu pate alata mulatu ndingi mususu pate abanda musala moyi papa lubaki ete banda le 4 octobre wana pamba te Sokoto sali référence en 1921 le 3 octobre condamnation à mort le 4 octobre exécution c'est-à-dire mokolo wana balingaki de bobo maye banda tangwana papa bandi ko konte mikolo na ye et le 4 octobre 1951 papa lubi na ko kote de susu na kate nanda ko wana te papa Simoni Kimbangu si ma 30 ans lubi ngana ke ko banda musana nanga tangu nanga ikuki mokolo ya le 12 octobre papa tika kinjutu pate alata
mulato ndenge mususu pati abanda musala moyi ba mama batata nsasila apesa ke la kete na le 12 octobre na kuya tata si mawasamuna sikavutuke ngwe papa si mawasamuna sikavutuke ngwe papa si Papa c'est mon Lumbo kikavutu kama fama fulu kengwe kikakweza mafama fulu kengwe Papa Simon Papa Simon batata passe na ba mama yeah boza na pasi bandimi ya papa Simon Kimbangu toza na pasi tokozala ka sûr te soko tozala ka sûr nde makamu mingi oyo tozala ke kuyemba yango na tango na kala yango ezala komona na donc ba chanson na biso ba cantique na biso ezali message tango na soko bazala koyemba ba mama mingi bazala ko kodela tango na soko tokanisi bankole tango ba mama mikala bango bazala na bango kuna na relégation kasi soko tza koyemba nzembo tokanisi bango mingi bazala na kolela est-ce que ba mama mikala bachunga kite toloba kipe de soso to yimbe mokolo ya kujunga bibe kusekwa nakanisi bomoni yango nano te bomoni yango nano te bomoni yango oh la esoko bokumi pembeni tata simo wasamuna sikavutuke ngwe bole mesangai pardon papa simo wasamuna sikavutuke ngwe apesa ke la kete na le 12 octobre na kuya papa Simon Kwiza tuta Papa Simon makamako maozala ndenge mosusu ay apesa ke la kete na le 12 octobre na kuya donc akoya soko akoya te na komona tata mwana bia elimo santo amen nakoliki ete biso banso tolandi papa diangenda kuntima mwana wa basato wa papa Simon Kimbangu yende azalaki bongo mokambi wa yambo wa eyamba ya papa Simon Kimbangu abetel biso sete pe ateti linyoko koyebisa biso te mwana na mwana kwa bososoli landa tata na yo na mayoyo papa diangenda biso na bozongi bwa papa Simon Kimbangu na mokolo mwa zomi na mibale ya sanza zomi mobu mwakoto kama libwa tukumitano na yoko na kolikete tembete na tembete tokotia tembete poete papa denge na aibisi biso to kwa bongo bososoli biso banso lolenge tolandi papa denge